interpréter Afrika wa bakanda butatu alingaki batu liboso boye bazana boye après na suka ba africain ba ozwa troisième partie na bango na refrain ya nzembo oyo omona bazo yembango mono isedia yiswe nzembo pare ngenda na osenga ningi donc mono isedia yisu ça veut dire na lingala ngai tata ya Jésus Christ. C'est pourquoi le livre na sala kana koma Simon Kimbangu, le véritable père de Jésus-Christ. Biso to osala la makambo tata Simon Kimbangu. Vous comprenez? Abibisi biso boye. Papa bakoko na biso batuni oke otiki nini? Alobi na kena tikeli bino Bible. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Ipamboli uyemona na katempeni mama kandilobi Koleke mapapu, masopi mafuta Toko kisitana, longo na nzambu uyo mabena na makoni Jésus. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, Baninga Mikat Nankolo. Pour tous qui aimaient les Nazaréens, aussi la princesse de l'Éternel, on est là. Il n'y a pas de souci dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, aussi très capital. Aujourd'hui, c'est très chaud. À travers cette émission, nous recevons un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu venant de Kimbanguiste. Voilà. Il s'appelle Papa Kiese. C'est son nom. Nous allons découvrir encore davantage beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. On va faire l'introduction avec Papa Kiese. Restez branchés sur Nazarien TV et abonnez-vous massivement. Nalobaki na bino que soki boko boto la kangai Papa Joseph webaki arozala kaka mengai nasina komi na ngai mwana nkamba malemba le tokende kato ke tina kokuta na papa o izaka ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba disciple papa nde ba oya ba tindeli biso ye pa ni Kimbangiste aussi un Kimbangiste mtatinde biso ya maman Tiffany di kolo papa Joseph to pepe na papa Joseph bakisa lisusu boyebi oyo parce que Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ngano na yoka ite na kocha ba commentaire vérité binonde boko yoka na matoi na bino boye ba tempo nini o azobetela est-ce que makambo azobeta o eza yango to eza yango te est-ce que aza à côté to parce que boyebi ke ab émission o ebeta makaya Kimbangiste c'est ndimama. Donc, il n'y a pas encore quelque chose à prouver. Oh non, c'est Ndimama. Oh, c'est quoi, sika. Est-ce que les ayango, to les ayango, te bagou danger, to bagou danger. C'est à vous. Donc, avant toute chose, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve là tout juste après. Régie à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un
Madame le Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme beta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma. Apôtre Léopold Moutou. Nzambe ya Barwa. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. De retour sur ce plateau, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, sur ce plateau avec Papa Kissé. C'est cantique a fait plaisir énorme. C'est lui qu'on appelle Papa Guy Labala. Depuis l'Afrique du Sud, le papa de la princesse Tiffany Labala. Un couple au Pesangandoui. Maman Laurien Labala, Nabala Nyoso, Ewin Anaël Sacré Den. Anti, vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Merci aussi à maman Betty Kokeli, à maman chérie. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Tu le sais, même si on ne s'appelle pas ces derniers temps, loin des yeux, près du cœur. Ma sœur à moi-même, tu le sais, tu es là. Je t'aime beaucoup. Ma sœur Mandeko à moi-même, que le Seigneur m'a donné. Chrétienne, kimbangiste, na papa, na lingi na pesa mbote, na papa kese mbote. Mbote maman. Boni. Ngongo za moi si ekobanga. Ana makamula biso. Makamula bino. Na lauka ba mobo. Ba no lauka ezali. Kaka tonka to banda no makambo ande na lauka. Na ningi topisa bana papa mbote, oyebinde topisaka. Ouais. Okombo tata. Pe ya mwana. Pe ya mwana mosanta. Ebo pa kiso hésiter poane. Tena hésiter lo, te wana za makamula na hésiter. Tembote yo pesa ngote. Les ambali boso de awande donc to sa. Ah oui, mais oyebi ke mbota papa e bani ebiso to yebi ke topisa boye. Mbote na to pesa wana eza na ba définition na moi. Ndingo bani. Pona na yo kango pete na pesa kaka. To pesa. Le na yeba pona na continue. Papa 3 fois. Ya mwana pe 3 fois. Ya molimo mosantu 3 fois. Ndingo bani. Donc ça la 9. Ça la 9 wana to na référence à Galates chapitre 5 22. Babi les 9 fruits de l'esprit. Donc tout ça là le qu'on s'appelle donc. Les 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Donc tout ça là 3 donc 9. 9 ani vana kata kimbangista. Tout kimbangista zana 9 wana. 9 fruits de l'esprit. Chaque jour ba kimbangista ba 9 na tongo. Na église à tongo. Ba super 9 na poko. O wana zandenge yo mo inventé tonde papa loba. Mais 3 fois saint. Ba lobi ba saint wana bande ko fukama. Parmi les 24 veilleurs, bah saint ba fukama. Parce que le baka 3 fois donc 3 fois saint. Donc 3 fois saint wana, donc ça veut dire ça. Donc 3 wana fois 3 c'est les 9. Donc mon RDC, ça RDC est entouré de 9 pays. Si ben ça le pays moi peut ça le 10. Mais c'est 9. 9 wana pour papa Simon Kimbangu. À cela qui apparaissait le 9 septembre 1887. Le chiffre 9. Il y a un monument na les moments ça là 9 mois. Soit Bretagne avant 9 mois, abîme le prématuré. Il faut 9 toujours. C'est chiffre 9 en plus c'est balu qui sont qui m'appelle bien 666 hein. Chiffre 9 a comme 666 quand on a définition. Mais 666 wana to zati. Pesa na bande kuma kola ndombo te papa. En tout cas na pesa bino mbote mingi. Na kombo tata Simon ki banki ngai. Na pesa bino mbote. La solo ya mbala liboso bola na ngai na chaîne oyo. Mais na pesa bino mbote et pe bongo sepela. Pour to za na bino longo. Tika mbote za na kombo tata mwana pe mo mosaka. Papa qui c'est na banjete absolument papa Joseph hein biso apenza ndi papa Joseph même bana nyonso toi donc bango penza papa Joseph ndi penza ba soki nazaya makasi te mais papa Joseph abotolanga bana kenda ba okamba pozaka makasi bana bazako tikana oyebi yebi papa Joseph ndako nyonso soko zo efuye ba bato ba ke ana ndako eloko boizaka neti abiso papa Joseph ndebta ya kobete so papa Simon Kimbangu. OK. Nde tozo reconnaître papa na biso
papa Simon Kimbangu tozo yeba eto banda yo kakala masolo na musika to ndo mwa makamso tozo banga tozo boya mais là ya poussa na zo perception malakisi tozo comprendre que Bible to ndoka seke Kimbangu c'est la Bible te njoka ndi bo sale la Bible yo ko perception papa Simon Kimbangu albaki ke bo sale la Bible po bo kanga moyibi muta lokutaka na lokutane wa yela ki ne loko na yela ki nde lelo to ko mukanga pe ba occidentaux na lokutana ba okana Bible ndo boye bien na to yeba ngo pa ya papa Joseph de totuna onini yo ya bakisela biso papa Joseph abakisete Bible za biso Bible za bakimbangiste Bible za bakimbangiste même Jésus-Christ c'est d'abord azande na kata kimbangu parce que Jésus était noir d'abord figure na to moni wana za ba usurpation ya histoire donc batu bazo ko usurper histoire mais Jésus-Christ de nature il était noir donc parce que Afrique moni Moïse a vécu dans la 3e génération. Mais ma première génération, dans la 2e génération, il y a Moïse a Kumaki. Parce que l'histoire de la Genèse Mobimba, c'est dans l'Afrique. Moïse dans l'Afrique. L'Union surtout c'est l'Afrique. Parce que les Asiatiques ont eu l'histoire de la civilisation à partir du départ des Israélites. Dans la Katima rouge, la désobéissance. Mais dans Wana, oh non, l'histoire des Araki nazi. Oh boy, l'histoire de Nyoso. Nangina tuna no papa kese. Nangina tuno ka est-ce qu'on peut mettre dans la tourne loko. Na biko za pona tuno mituna. Sans problème. Bon, toza na photo à Jésus. Toza na elo monter là que Jésus azaki noir. Les photos de Jésus zali, photo de Jésus za na kamba. Parce que moi tango basango. Tango Jésus kisi, tango baba. Ba betiye na ba soldat wana. Donc le gouvernement romain où ezalaki chercher na kata Israël. C'est Azokaki makile bande ko déranger même kopema bazwaka elamba bapangusa ye na elongi donc bapangusa batali boy bamuni elongi na saline atike elongi ne elamba siko elongi wana bajwa ngo ba comparer ngo na papa dia lungana comprendre poto yeba que non Jésus Christ la seconde venue na eza dia lungana te bajwa elamba wana po jika tika parce que donc à l'époque à Israël gouvernement donc tu le à Rome parce que Rome a gardé plus ou moins 350 000 manuscrits. Oui, c'est ce que la Bible. Tu le lis en Barre. Tu to mito kenon makamanga ngi nano suba biso to étudier ba peuple. Ba étudier peuple na langue na bango. Oui. Na comportement na bango. Na ngi nano ndengo ebi histoire à Jésus na Bible tout ça ebi comportement Jésus na Bible façon na ya loba makamna sala. Ce que on prouver biso que azali réellement noir. Surtout dans l'Apocalypse. Bible Apocalypse chapitre 1 verset 15. Apocalypse 1 verset 15. Parce que ses pieds étaient semblables à des lèvres. Parce que tant on entend la Bible, c'est géologue. Ça veut dire que photos sont masquées dans bateau, c'est la géologie. Vous comprenez? Au moment où on a balobi, ses pieds étaient semblables à des lèvres. On a la Bible. Apocalypse premier combien? 15. 15. On a la carte à lui second. Mais surtout Zongi. Ses pieds étaient semblables à des lérins. Ardents. Ok. Mais ce que tout n'a siko mon terrain zani. Parce que mon terrain au centre là. Qu'est-ce que les reins? Donc Zongi ce qu'on a Bible Jérusalem. Ton a Bible top. Donc on a top na verset wana. Bazo le ses pieds étaient bronze. Ça veut dire les qui bronze. Or que dans la couleur à bronze. Vous comprenez? Donc ça veut dire donc les vérité oh ils qui caché. Alors donc vérité on a ce que Zongi na Bible Jérusalem ton la Bible top. La même chapitre wana au moins la différence nangina mimona on a moins différence moko boye soki to zongi na Bible na Louis II na Nombre chapitre 12 verset 1 à 2 balobi murmure ya Aaron na Myriam ezalaki pour na Moïse contre Moïse pour abalaki une femme éthiopienne mais to zongi sikoyo na top to na Jérusalem balobi murmure ezalaki pour abalaki une femme couchite. Vous comprenez? Or que Kouchi, azalaki mwana ya Kami mwana ya Noé. Vous comprenez? Ça veut dire donc l'histoire donc l'histoire c'est dans l'Afrique. Mais heureusement papa Simon Kimbangu azalaki président le bino papa Kester Fobo Kende pour bébé nzoto na batu pour l'histoire zo lingebeba pour vérité zo lingebeba. Ah singi mbo bima siko. Ya ngomoni siko donc Iboso wando bima te point. Mais chaque chose a son temps. Dans la taille ezalaki. Non ndebo bima boy papa Simon Kianga ni type sinbo kinta. Mais tango, parce que donc, ça la recherche, il faut comprendre. Pour l'imagination, c'est ça la plus grande richesse de l'homme. Donc, tant on a la vente du boye, nous avons révélé que l'homme faut na loba, faut na salabo. Donc, tant on est qu'il faut
il faut donc yango salema sikoyo topesa nde banorme parce que bato nyonso ntango toki bana mike so balobi Jérusalem tobandoka kanisa eza na likolo so babi Israel tobandoka kanisa eza likolo or que Israël eza awa Jérusalem mpe eza awa mais or que ce n'était pas ça oyo Bible ezoyebisa biso même na kati ya Bible so tozwi sous référence moke babi Moïse ntango akimi na Égypte akendaki na Asie te babi Moïse ayaki epa Jéthro ayaki epa Jéthro un grand sacrificateur de Madian or que Madian azalaki quatrième fils ya Ketura faut comprendre Ketura azalaki mwasi ya Abraham abalaki na Éthiopie nde Ketura abotaki Madian mais balobi Jéthro azalaki grand sacrificateur na pays de Madian donc na kati ya descendant ya Madian wana donc ba Madianite wana donc c'est toujours dans l'Afrique babi Moïse akendaki na ngomba Sion nde amonanaki na Nzambe boybo c'est dans l'Afrique précisément ouais. Afrique à partir de l'Éthiopie ce qui toqué na Éthiopie parce que abalaki Sephora abali Sephora na Afrique mwana ya donc na kati libota ya Jéthro abali Sephora mwana ya Jéthro na Afrique mais koto balobi abalaki une femme éthiopienne or que les Éthiopiens wana soto zongi na Genèse chapitre 11 verset 15 balobi Cana engendra Sidon son premier né et Eti wana na Genèse 25 verset 10 balobi tanga Abraham akomaki na Étienne na ba descendant ya Eti Abraham asombaki mabele tango Sarah akufi akundi Sarah na mabele wana babengi yango désert de Sarah c'est toujours dans l'Afrique kaka na kati ya Afrique précisément ouais. à partir de Éthiopie na likolo OK mais papa qui c'est to beta non yo to ya wana o perception na benga ngoka o boke biso ma pile ka mo ngwa tata ce que to beta non masoya papa to biba papa qui c'est okoma kimbangiste ndenge po lelo ba peso opetinda et papa Simo Kimbango kiangani obima obeta sekele ya makambo kati papa qui c'est akoma kimbangiste te obotama papa qui ça kimbangiste okokoma na kozaliza différent paki c'est ça kimbangiste tango na botami na lingomba na botenga na kombo ya Jean Matete do tata Kimbolo comme na ndeko lela mingi balobi te za malade baminga na hôpital na baminganga kolele bande kosila te papa kolutu na biso alobi nanga non bozwa mwana bokende na mokoto amemanga na mokoto c'était dimanche et samedi tokomi na mokoto papa diangenda papa mfumolongo abinini o papa mwana zolela mama expliquer papa pas expliquer balobi te azana malade te yo mama na yepe bande kaka kolela boye yango mwana oyo azwi makambo de temps mfumolongo azwanga atuni bopesi ye kombo nini mais topesi ye kombo ya tata Kimbolo ya lite papa denge na changer ki kombo abi bo benga ye utuyindula mukiese utomwendo utuyindula mukiese ça veut dire donc il faut nzamba kanisa la biso nese donc utuyindula ça veut dire faut kanisa mukiese donc on a ese mais partir à classe de kombo changer ki ba ko benga mukiese utuyindula c'est moment là tant toye ko banda ko bandi ko botama donc tant to bandi ko kola na ndeko linga mingi église mais na église to komaki na tamoko andaki botalaka tuzano bana mekia mingi na ndeko linga menea donc ni makambo ba conseiller menea ndoki place ba benga kombo kester donc ni makambo menea ti tango menea ko kepoto mingi na ndeko suko landa grand père Boziana ndeka ko so kombo ya kester mais papa koluki na biso anda osepelate amona ka yo azobenga na yo donc concert na boyo ka place ezati camarade moko boya mokongo comme ne Pascal adjunga na komi maneke tango na komi maneke na komi sape na bandi sala makambo forme papa père abandeka ka kosepelate adjunga mininga iti a présenter pa ya Fumalongo alobia oza mwana na ngai alors si tango ba papa Fumalongo ezaka ba kimbangisi te balando Fumalongo donc papa diangenda OK tango papa diangenda ke papa Simo Kimbango kiangani aye tango aye toki arbité yo nazo peso musala il faut te ya bato karapsi isa boy père aka présenter atini ngana sala remise na papa na biso abote kinga oya papa koloto comme na sala remise na ye c'est que la Bible na kan donc na Bible na kan atigali na kan wana papa bina pesa que Bible na kan donc papa na biso
kutanaka na mama Mwilu. Ok. C'était le 26 décembre il y a 1957 na Nkamba. Ok. Nde mama Mwilu ayebisaki ye zwa Bible oyo kende oteya na province ya Bandundu. À l'époque ba oui kende oteya so bato bateyami tata akofuta yo. Apesi ye nzete alobi oyo eza moto so moto epeli kote ya Kwilu na kwangu wana do tata akofuta yo. Alors botanga na ye nde mwa formation wana ezalaki na sango moko ya moyandi nde azwaki nga abandaki komema nga na Kimwenza mpona yekola Bible andi koyekola mpe malembe. J'ai fait 3 ans ande olandaka sango wana ti avant pere akufa papa atindi nga nake nosala remise papa simokeba remise. Oui nasali remise nazwi baton wana na Bible ndeni yayebeke papa aza na biloko te kasi ye moto apesaki ye apesaki ye donc papa ayebi moto nyonso ata nde tosolola bayebi ayebi moto nyonso nga ayebi nga te yo omonaka ayebi yo omonaka ayebi yo me nga nayebi so ayebi yo poso ayebaki yo te mbele yo olingi obenganga te. Donc so obengi nga seke ayebi yo. Alors ntango apesi nga biloko wana mbala moko abandi siko oprêche bato mpe bandi osepela na prédication osala remise en ndeni nakendaki ntina intérieur tukutaki na père na biso na papa motatini abi boye ça va boya mercredi. C'était lundi. Mercredi toye ntango tokomi mercredi alobi ça va oyo namoni nzambe atindi oseke liwa nange ekomi azwi biloko wana remettre ngai nde oza noza nango naza na yango nakoya kopresente yango na biso nzete na Bible naza kopresente alitanga apesi nga biloko wana nabandi sikoyo mamoko koteya bato. Donc sona oteya bato bato baosentir eloko mosusu. Donc sona oteya bato bato baosentir eloko mosusu ti nabandi koya kosala bémission na rateliki mosange bandokende malembe naye kosala na papa na biso mo César Ndinamao émission bazoba tosali volume 30 tosala volume 36 tosali Congo ya sika nasali badébat nasali batourné plus ou moins so natali na bakaye na nga nakoza na 188 tourné na badébat na Afrique te kaka nano awa entre ba Congo Bandundu na Kinshasa po nabimisa yango nano mwa mosika te na Brazzaville po nga nalinga mingi badébat po débat yango nde kosalaka évolution ya science pour partir ya débat de science yo kima débat te wana mosala nanga so moto aye na débat lobi yenda ye na débat mais akuta déjà moto ya débat ça veut dire donc ezala kola place nga donc nalalaka déjà po wana eza te ke koma biso bakimbangiste tolingana biso débat te ya azolinga débat te po ayebi te ye alingi te po ayebi te parce que ye ntango alingi te ayebi te parce que mponga ntango baapesi nga Bible ça veut dire donc mpo nzambe apesaka ration na apeti mba moko nga nzambe apesaka nga Bible na débat wana donc en tout cas Bible donc nga nalalaka nde na Bible donc Bible eza ngai nga donc so nalamuki na ntongo na monongo napesa yango bonjour yango mpe epesi ngai bonjour ti tobimi otambola nde nango te ezali natambola nango te mais ezanga déjà l'esprit parce que omoni Bible ntango bato bazoloba Bible bon nazongi nao na mwa biographie wana ti ntango tobandi kosala nde nayaki kodetecte erreur moko ya prière ya notre mpe nabi toprie yango ndeni naye kolala naye komona na bi te c'est que changement de fréquence eza na kati awa ntango naye kotanga Genèse ndenge papa na nalobaki Bible papa simoki banga alobaki natikeli bino Bible na erreur na danger bomona ngo ka wapi na kati mais ntango naye kotala Genèse namoni au commencement Dieu créant le ciel la terre était forme vide namoni que il y avait une grande erreur awa ça veut dire faut to corriger erreur la Genèse oui ça veut dire place au moins erreur moko eza awa te pas pardon avant to simba non notre père place ni mona qui erreur tous en Genèse premier merci tous en na Genèse pluriel ya Genèse et ko bimana na 26e verset to bana na premier ya bana na premier omona kuna il n'y a qu'une seule personne azoloba au commencement Dieu créant le ciel la terre mutu moko Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous comprenez? Au moins, on a mutu moko. Mais na 26 c'est quoi pluriel les bandits. Na 26 on a pluriel. Pluriel la 26 Dieu dit faisons. Dieu dit faisons. Donc pluriel les bandits. Mais na likolo ko to pluriel o ezala kité. Il était seul. C'est quoi to to na proverbe, to so ce qu'on a proverbe 28. Et na proverbe chapitre 8 verset 22. Proverbe 8 22.
Parce que kuna okomona que no pluriel wana sengela ke za la place ni parce que ba bi poto commencement Dieu créant le ciel et la terre. Azaki ka yebo. Proverbe 28 combien? 22. Toujours on a 8 ou 28? 8 22. Chapitre 8 verset 22. OK. Kuna balobi Dieu m'a créé. Hein? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ah, okay. Avant ses œuvres, le plus ancien. Avant. J'ai été établi depuis l'éternité. Ah, okay. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Ça veut dire donc pluriel de Bandaki. Vous comprenez? Donc pluriel de Bandaki. Parce que la terre est seulement Jésus Christ était présent. Vous comprenez? Quitta le sous quitta toqué. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Point d'abîme. Oh, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus. Point de source chargée d'eau. Okay. Avant que les montagnes soient affermies, okay. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand on a dit, tant où il y a Zalaki, il n'y avait rien. C'est quoi? Tant où l'Esprit de Dieu a dit qu'on vend dans les colos et maïs. Mais maïs, il n'a pas Zalaki. Mais je sais que c'était déjà. Vous comprenez? Et on a été fondé donc on a un proverbe, ils ont amené la Genèse. Comme ça, Genèse, topé sango, ils ont amené le chapitre 2. C'est ma Bible, lobby, s'il vous plaît, papa. Maman, Nzambe, il y a un qui question. Tu veux qu'on a qui question? Comme maman, bon, papa, pardon. Maman Nzambe, il y a un ok, très bien. La Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Okay. Ne pensez pas que la personne qui a écrit Genèse, il fut fou. Donc ce qu'il a écrit là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Parce que la Bible me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. Donc, quand il y a tout ça, la Bible est lobby sous ce bout. Tout l'ongola te, tout bakisa te. Donc, faut aussi que l'on est loco. Non, s'il vous plaît. Tout que loko ne loko na place na yango. Eza maka Nzambe. Ya maka na yo te papa kesi. Na pouvoir nini yo linga olingo zo proverbe tina na Genèse na pouvoir netini. OK, merci. Papa so ezata papa kiangani na comprendre yo sikoyo disciple maloba oyo yo kana zano ngana keneno musika. Awa na yamba papa Joseph ayebisinga ke papa a Nzambe. Oui, papa c'est moi qui m'en Nzambe. Mais oui. Maloba oyo papa c'est moi qui m'en Nzambe. Papa tezela te. Baloba na la plateau papa c'est moi qui m'en Nzambe. C'est que maloba o ninge za na makomi boy. Nzambe mutache yango. Parce que Bible tezela na toute une question. O eza place o utaite. O za na makambu te. Papa c'est moi qui mbangu Nzambe. Tozu ya spe wana. Maloba oyo c'est que Nzambe mutaseni a inspiré qui ont battu pour pas comment. Papa c'est moi qui m'en zaki depuis le commencement. Soko zolo baki ba salaire na salaire. Nzambe to batu. OK, merci. Donc il y a no na wana pona na kango place moko. Erreur oyo kutia nani asali yango. Nzambe to batu. Balobi boye, la Bible est la parole de Dieu ou des hommes. C'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on a dit papa Simon qui m'a. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Tozongi na maloba papa Simon qui m'a. Biso to osala makambo tata Simon qui m'a. Vous comprenez? Abibisi biso boye. Papa bakoko na biso batuni oke otiki nini? Alobi na ke na tikeli bino Bible. Parce que moyibi bakangaki neloko o ya simbi. So à l'époque soki donc mutu azotanga ngo azoko comprendre te. Na tsaki yo eloko so balambi ya mobilité ba reprendre ka yango. Babandi soko lamba yango. Soki moyibi bokangi na eloko te prévisate parce que surtout que par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 13 balobi tout à fait se réglera devant 2 ou 3 témoins parce que ngara tangi Bible ngana yekoli Bible donc Bible za musala na ngai tangu tozolo baboye soki tozongi parce que tozu pluriel na 26 koto ezati c'est que Jésus Christ a wazo mona te batu musu babi Jésus Christ aza mona Nzambe boye batu bandi koloba mais so tozongi na Exode chapitre 3 verset 14 Nzamba azopsa Moïse sikende ko yebisa bango celui qui s'appela Jésus m'a envoyé vers vous. Dans Jean chapitre 8 56 Jésus Christ a lobby 56 57 58 a lobby avant qu'Abraham fit Jésus donc va employer même verbe
tojongi na Esaïe 35 verset 4 à 5 alobi boye bino batu boza na difficulté boza na nkokoso ngai moko nzambe na koya me kotoyo na libandeli babengi ye mwana prince de la paix mais prince o bazobenga awa bapesi ye kombo na poto ye bakaza mwana bapesi ye kombo ya Emmanuel. Ça veut dire nzambe ye moko kati na batu batu siko le terme ya mwana un enfant bamoni babimisi ye lokola inférieur moko boye. Or que tango kaka tozozwa Jésus-Christ ayebisi bango parmi bino qui a vu Dieu personne pour na Colossiens chapitre 1 verset 15 alors Jésus-Christ il est image visible de Dieu invisible. Donc Jésus-Christ donc c'est lui le Dieu. Vous comprenez? Donc il est image visible de Dieu invisible. Mais il y a aussi ils en abattu. Jésus-Christ il est le fils, il est boye, il est boye. Mais pas tout le monde autant la Bible. Ce qui est dans le contexte de la Bible, chapitre moko ils ont une décortication différente. te papa ke senga tu non erreur oyo futia na Bible na asali yango nzambe to nzamba komaki Bible te tenga olobutu loba awati Bible zama loba ya nzambe te nzamba komaki Bible te maloba oyo tozolanda ngo omoni na lettre batala ba mutu asali erreur za mutu mais écrivain ba komaki Bible oyo yebisanga siko bonga ponga pe donc na ko poser question ngape donc on a cadre la lisolo ande toza apa ke se kanga ni na poser question yozo mais na cadre la lisolo soto jongi kanga na kati ya Bible parce que ngana démontrer ka Bible ngana débat ngana bimaka ndeo la Bible te donc nazaka na kati ya Bible exemple moko muke ba biba Israël bakotaki na kati ya terre promise c'est vrai bakotaki na terre promise mais Bible zo démontrer que bakotati papa qui c'est pas tunde bazotanga ngo na ndenge papa qui c'est pardon siko ngai comme naza awa moi je donne nazo pesa valeur papa qui c'est plier s'il vous plaît na moni que Bible comment mina on a erreur te le problème c'est Bible comment mina erreur te emplacement emplacement de donc Bible comment mina erreur terme fallo employer yango emplacement de si yango na lobi te 5 ezala na 1 yango na lobi papa qui c'est ko kana nga boit to ana kin kester te to mama nzambe te ngape na za kin kester te ngana za papa qui c'est pour baba benga ko emene kester yana na lobi na obo soko ye neti na ndako ndeto ye na ndako boye tokuti ndako na mwa classe ngo boye est-ce que yo lo bota courage lo baki ndako bo classe mabe te biso ngana ko bota courage ko bisa bango ndako ba classe mabe te mais so na yebi lo biso to yebi organisation ndenge ezalela kana sa bango te parce que so mutu azambo paya na ndako ya bato avanda na kitu etala kana porte yana lo or que kitu etala kana porte yango na lobi pe tokoya tokuti bango ba changer sous disposition so bango ba changer disposition ndako mutu oyo toye na ye tokolakise keno na kiti oyo Bible et bombi ba livre ebele eza chaque livre to na livre Genèse to na livre boy nde ba sangise ba livre na nyonso ba tiango na livre moko ba bengi Bible kasi banani basalaki mpona kopesa po origine nango ndenge bandaki te mituni na kayanga bia neza kaya bazwi ba mikanda na so bakomisa ngo na buku moko to bengi lelo Bible et c'est pel sec bango bazwa Genèse ba tiango liboso et c'est pel sec ba tia Exode ezala livre mibale et c'est pel sec bango ba classer ngo ndenge ba classaki mais kolbate ke na kangi erreur na kati ya bango moko parce que yango wana ndenge lobaki ba biloko ba débat contradictoire avec ba théologien parce que ça n'a pas tout ba école Bible ça n'a pas tout ba école Bible ba kozala to ko mekape ko décortiquer parce que na temps wana oyo ngana so pesa ça donner tout ça là pour na ngala ko l'introduction OK ça veut dire ça ko la kufungula moi banda mutu mo boala ki ala muka po ayape awa OK comprendre donc Bible tango zo mona Bible na lettre oyo Bible ba komaki yango c'est so des savants ba savants ba joki ba écriture oyo na Égypte ba écriture la Genèse euta na Égypte ba majorité ba yango ba kena ngo vers ba 12e siècle la 13e siècle ba kena ngo na Biblos c'est un pays nazi Biblos c'est un pays nazi et ça te que combo Bible ou te que pas nzambe c'est un pays nazi joka parce que so donc toke donc dans l'histoire c'est là qui ancien pays commercial à papyrus na l'or banda te kana Biblos pour ça qui donc trois pays commercial c'est là qui Sidon na Tyr donc Biblos c'est ça qui na katikati c'est un pays commercial
sikoyo tangu tellement bandeki kozwa bapapyrus na Egypte bakosala marché ya papyrus na biblos batali bosikoyo do makambo oyo tokosala ndenge nini ntango bazwi bamanuscrit bamajorete na Egypte bamanuscrit ya Genèse eke sikoyo na Asie ntango sikoyo bandi kokoma jardin d'Eden sikoyo bato bazokomango sikoyo bakomentionne sikoyo ekomi eloko moko ya kotatone parce que eutaki premier siècle de basiècle leka deuxième siècle basiècle leka na troisième siècle Moïse sikoyo aye kokomango ntango akomi yango akoma ndambo prévani Adam asalaki 930 ans na Genèse chapitre 5 verset 5 sikoyo bazoki 930 parce que mutu po oyebaki no mutu aza na 20 ans c'est oyebi mbula botamaki oyebi mbula botamaki na mbula kufaki oyebi keno mutu oyo asalaki mbula boye bien amwana oyo tozofeta anniversaire na ye asali 10 ans abotamaki bo azaki bo or que Adam était créé na temps ya chronologie ya temps ya ba chronologue oyo ataki ba grand chercheur basalaki Adam était créé na 4026 aye kokufa na 3096 bazwi 4000 moins 3096 epesi biso 930 ans mais ba oyo nyonso tu oyo donc na kati ya Bible ekomamaki te parce que asalamaki na 4 asalamaki na l'an 4026 na l'an 4000 na l'an 4026 bona balan wana mosu nini ezalaki obscurité ezalaki toujours pourquoi balobi parce que balobi mpo na calcul ya 7 temps oyo Daniel azwaki 7 temps donc na calcul ya 7 temps bazwi balobi une année pa nzambe eza lokola journée moko comprenez eza lokola jour moko epa nzambe parce que nzambe azokonte 1000 ans na mokolo moko donc soki tozwi bien banda nzambe asala mokili donc on a une journée moko ekokite donc on a mouvement donc toujours ata basemaine te donc banda nzambe asala mokili mais ntango nzambe asala parce que balobi asala 1000 ans wana eza première journée toujours na kati ya sécurité 2000 ans 3000 ans na 4e année oyo biso tobengi 4000 ans nzambe aye kosala mais toi na 2000 ans te na temps wana parce que bango banda uta likolo bakita na se hein bango donc babande ko compter avant notre ère hein donc avant l'ère biso siko donc to compter donc après ça veut donc biso siko donc to compter donc de notre vous comprendre donc différence na chronologie ya temps ezalaki par rapport ya ancienneté ya l'histoire temporelle papa na biso awa papa kese OK to tchana posa po makambo ke kolo makasi OK siko donc wana donc to sala dozena to keno na notre père notre père en Kamba au moni prière nasalaki no mona komiona tout chemin men en Kamba tout chemin men en Kamba na mona komiona changement de fréquence na komiona voici donc comment vous devez prier maintenant Jean bakangi na ila Patmos bakangi bakene na Éphèse parce que Éphèse ezalaki ancienne ville oyo banda osambela donc ezalaki ville moko satanique ezalaki Éphèse Smyrne na Pergame banda osambela Asclépion banda osambela donc les dieux serpents Asclépion si que sengelaki ba mema Jean kuna po sabeli po donc bakote na adoration na bango après Jean aye kozwa vision tant Jean a eu vision amoni likolo wana na Apocalypse 21 Jean amoni likolo esalene amoni likolo efungwami amoni nzambe na bato na ye bazokita c'était un dimanche babimisi na moi po il était akomaki ba vie babimisi na moi po Jean azwa moi tant Jean azwa moi amoni likolo euti parce que nzambe je t'atika ki prière na Matthieu chapitre 6 9 à 13 abibo kosambela boye bosenga ko ekita tata la biso dans la likolo que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jean, on a pratiqué les gens. Mais Jean de son vivant, Jean a monaki Jérusalem et outi na likolo et qui nase. Donc si Jean était en ville de l'eau, on s'en sous prière à notre Père. Pour le passer la sala gene, a monaki yango qui nase. En 1956, ba mindele ba constater que non ba monaki elili ba monaki temple de Jérusalem et outi na likolo, donc kezo kita na direction Kamba. Ba mindele ba yana ba char de combat. Ba mitraille donc ba biloko mususu kutu etikala bendi style elo na village Kimaza avec le temps nzambe soka lingi moi ba tout le osalema tina ba Kimaza wana omona yango mais tant so ba mindele ba beti masas or que déjà mona ka tant déjà mona ke ngomek so la man caché etikala sur le côté parce que quand on nzamba la ka déjà les aïe mo nzambe fo ya nase or que nzambe yemo ko po ya nase il faut d'abord abon salon ndako na vendre il faut bon sama kamuna ye soto jongi na
na Isaïe 18 verset 7 balobi toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées sur les montagnes de Sion. Balobi kuna bateau bavandi kuna so tanya na Bible top. Bateau bavandi kuna baza na pont foncé. Hein? Donc baza na teint bronzé. Mais mboka na bango ils a coupé par des fleuves. Na kuna na bango nde place nzambe avandaka. Nde place pe kombo na ezali. Vous comprenez? Quelque part Bible zo le baka donc nzambe tanga oya akuvanda donc balobi akitaki na pays inférieur de la terre. Akitaki na pays inférieur de la terre. Alors, tant que Tata Simon Kimbango ye Pays inférieur de la terre années. Pays inférieur de la terre parce que continent ils a pays inférieur il y a continent. Pays ils a inférieur à continent. Province ils a inférieur il y a pays. District il y a territoire, secteur, c'est donc on a pays inférieur. Donc Papa Simon Kimbango a dit qu'il a pays inférieur. Ça veut dire dans village. Parce que quand Jésus-Christ il faut botama na Jérusalem mais ba moni anga botami na lieu moko inférieur na Nazareth babité na Nazareth ko ne lo malamu ko bimate et lo malamu fo bima na Jérusalem ba moni Papa Simon Kimbango sengela ka botama na Amérique to na mbanza ngungu place ko expose alaki to na ngombe matadi pongo me matadi au comité et tika la ruine o ba mendele batika mais ba yoki na village moko boy inférieur mutu moko salini mutu moko bimi mais tango bake funda Tata Simon Kimbangu abimita botami Tata Simon Kimbangu tozo évoluer Tata Simon Kimbangu nzambe tozo évoluer ngana ebisio na opeso l'histoire asika na koma Tata Simon Kimbangu obenga bato bili naza atala minusu abimita au monde ba terme to ba abimita botami omoni so na memi yo pe ata même na l'histoire de Jésus-Christ bato babi Jésus-Christ aki mwana Maria botamaki na liboma Marie mais ngana opso c'est faux na opso c'est faux parce que ngana o défendre ka Bible o bato nde ba otanga ngona ndenge na bango. Mais toza kapo na Bible abota meta sende. Bon ça va. Toké na ndongo na notre père. Toké na hypothèse na poto zaka na kati prière à notre père. Tant Tata Simon Kimbangu bibi bakoko na biso eza na mutu abenga Simon Kimbangu prophète. Bande ko benga ye ngunza. Tant ba fundi na mbanza ngungu. Ngunza signifie quoi? Ngunza ça veut dire vieillard. Ngunza donc vieillard. Donc kolo. Ah, oh, ngunza. Donc ça veut dire force moko boye. Batu ne Simon Kimbangu. Batu na yo baye ko funda yo awa yo omikomisi nzambe. Yebisa biso yo za nani. Papa Simon Kimbangu alobi boye. Mono yimvulusi. Ngai alobi mono yintumwa. Ngana za mutindami. Amfumo eto Yesu Kristo. Ya mukonzi na biso Yesu Kristo Jésus Christ mvuluzi mobikisi mpeve alongo do molimo mosantu babi yo ta molimo mosantu bisi bango buna bu vovereza ndenge bolobi yango babite même c'est des rossi abeta liboko na mesa donc photo ya roi Albert koya ipanzane zo ancre monsieur Morel alobi non to benga muto yo molimo mosantu nzambe te photo benga prophète. La première personne appelée Simon Kimbangu prophète c'est M. Morel. A caché, il y a un moment l'église qui m'a dit oh moni wana est deuxième emblème. Parce que premier des qui l'église de Jésus-Christ par les prophètes de Simon Kimbangu. Sous l'appellation il y a M. Morel. Mais pas Tata Simon Kimbangu. Ti bake. Ti bake balobi non, il faut to modifier. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Ah, ok, ce qui est toujours le mot spécial. Si quand tu as invité un mot spécial, et pas une abisso na ndako na biso, ça veut dire que la force, azana honneur ya oleka biso toujours. Vous comprenez? Invité tant Papa Simon Kimbangu va changer yango. Mais en réalité ce n'était pas au Seigneur qui est comme maman. Parce que Tata Simon Kimbangu s'est présenté qui bon côté. Tant M. Morel a bengi bongo, l'histoire est commis éparpillée, pa. Bamindele baye komona nkambe fumwani na 1921 Papa Simon Kimbangu bandi ba démonstration pa agangi nkamba Nouvelle Jérusalem nkambe bandi mais comme dans Apocalypse balobi na Apocalypse chapitre 1 balobi Jean au 7 balobi révélation ya Nzambe apesi na Jean donc révélation ya Nzambe atindi ange na apesa na Jean pour atalisa Jean makambo oyo koya. Tant Jean a eu révélation,
na 4 balobi la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était. Comment on va dire virgule? Qui est, virgule, et qui vient. Donc, tout le monde va tirer 3 aspects. Vous comprenez? Tout le monde va tirer 3 aspects. De la part de celui qui est, qui était, qui vient. Point. Et de Jésus-Christ. Et Kaka wana. Si vous avez Jean, vision on est au moneli. Pour Jean a mon vision apocalypse parce que verset on a pas vu que l'on l'a été. Comme accepter ça quand on a apocalypse ça na matiété. Et ça na janté. Et ça na hébreuté. Et ça quand on a apocalypse. Mais ce que Jean a apocalypse, même si Jean nenge omoni makambo et pour Jean amona Jérusalem ekita. Amona Satan apenenga kita na se. Même si nengo moneli yango kolongola te. Ko bakisa pété. Ça veut donc Jean à mon Jérusalem et quitta longola te. Donc bateau bazo longola, les bateaux ne bazo sambela notre paix qui est soucié. Bateau ne bateau bazo bakisa. Vous comprenez? Mais ce côté une vision là avant comme na place ko babi ko longola te ko bakisa te. Kasi tanga ti makamni o bateau donc ba ko longola te. Mais Jean mon avis Jérusalem et quitta kinase. Parce que tant donc Jean qui kuna na tant donc Jean qui kuna. Ba imaki pour na adoration ya sklepio. Mais nzamba yako lakisa FCT biloko wana tetala makambo ndenge kozala ngamoko nzambe na koya parce que kuna laki ke ngamoko na koya kombo ndenge kozala Emmanuel Jésus Christ alobi na kei na tiki bino pamba te nazala bino awa jusqu'à la fin du monde nazala bino awa wana laki na Matthieu 28 hein tango asekwi esi baye kolina ye tokuta na place bo tango baye kolanda ye ayebisi bango bokende bo baptiser bango na kombo tata mwana molimo santo mais nazala bino ti na suka ya mokili. Okay. Comprenez? Ayebisi bango. Tango si wa yebisi bango nga na ye kotala, tata Simon Kimbangu na 2001, tango ya bibo yebisa bato, tata Simon Kimbangu aza molimo mosanto. Bo yebisa bato Simon Kimbangu molimo mosanto. Prédication oyo nga na joaki, na yebisa bato motu mwenda uta wapi, tata Simon Kimbangu molimo mosanto. Oyo eza de la part de tata Simon Kimbangu molimo mosanto. Prière. Prière oyo. Parce qu'il faut que ça soit Tata Simon Kimbangu en tant que chercheur indépendant en histoire des origines. Mais écoutez, on a bien hâte. N'est-ce pas que Sambelaka, on a commis un mot. Notre Père qui est en Kamba, que ton nom soit sanctifié. Ton règne a été déjà venu en Kamba. Que ta volonté soit faite partout comme en Kamba. Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais, alobi awa, ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi, Papa Simon Kimbangu, qui appartient à la reine et la gloire pour les siècles et des siècles. Ingeta. Donc, amena bango, mais koto bichoza, donc ingeta. Yamoni, la sala qui est logo oyo. Et logo oyo, parce que, je dis que ça alobi, il faut connaître la vérité. Et la vérité vous rend libre. Papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Amoni papa mboso alobakia. Papa mboso nani Kodia Point. Te mboso a sénat. Kasi Kodia Point. Ouais, il y a nini parlement. Il y a parlement. Avec Malia. Ma camion c'est à théâtre. Très bien. Combien ma camion sur la théâtre. Oh na mono c'est no kakijali. Est-ce que c'est mon nom déjà? Mais, n'a pas de mais on a pas dit aussi côté. Makambo les gens na réseaux sociaux déjà ça belé. Na tuni teke ba monter to monter. Na le bibo. Est-ce que makambo papa Simon Kimbangu kiangani oyo ya. Na mema yango. Amoni yango. Na mema mutie papa. Na nene na moni la papa na msika mona na za mutu moko de rigueur. Na musika yanga mona. Na zwata mona une fois assemblée na ngale na za kama na ba 12 ans. Assemblée na wana poka tangi na diasio pour ton information. Na tangi na diasio à 6 ans. Félicitations. Donc surtout ba Kimbangiste au papa Simon Kimbangu lobaka ba libanda boya. Très bien, félicitations. On est yebani. Sikoyo osala bombe mama kamno siteke neka ke bino na toni neti oyo osali ezaki dialo nazo memayo papa Simon Kimbangu kyanga na moni yango nazo memayo biso na église Kimbangiste tozana basiloka
hein tant ba petuni biso beto bien to répondaka bien toza na nzambe na biso avandaka wapi na ngambo batuni biso eza na siloga moko biso tobwaka toza na nzembo moko toyembaka na église kimbangiste c'est pas par hasard toza na nzembo moko toyembaka na église kimbangiste nzembo wana kanda ndombe kanda wasilo Yerusalemi bon pour na Kikongo hein na zala mo mati pour na beta flit ça na mouvement na alobi kanda ndombe donc libota ba indo za libota ya ilaka donc Jérusalem nzambe o nzambe alaka kibiso yandi wazo la bateka kemba prete Afrika wa bakanda butatu alingaki batu liboso boye bazana oboye après na suka ba africain ba kozwa troisième partie na bango na refrain ya nzembo oyo omona bazo yembango mono isedia yiswe eza nzembo pare ngenda na osengani donc mono isedia yisu ça veut dire na lingala ngai tata ya Jésus Christ. C'est pourquoi le livre na sala kana koma Simon Kimbangu le véritable père de Jésus Christ. Parce que ba mindele ba mona photo ya tata Simon Kimbangu na Jésus Christ makambo. Ba mona mo batuni yo za nègre na Christ bon na Christ bon kutana ki na ye wapi. Tata Simon Kimbangu sala ba démonstration na komba Jésus Christ. Batu balamuka batu ba mona nzembo wana a démontré que c'est lui le père. Alors tant où il y a ça père mais avant de nakamba soki batuni nga ata Simon Kimbangu azala na nzambe et votre Dieu est où na ko sabamoni notre père en camp bon tant on se copie ce donc tant alobi ke likolo utaki na likolo ekitaki nkamba nouvelle Jérusalem et utaki na likolo ekitaki selon Apocalypse balobi tant Jérusalem ekitaki nzambe ye moko akitaki na batu na ye papa kesenga tunet papier sur l'accent papa Simon Kimbangu papier au moni na sali o elukela ngai problème dans ce sens comment batu balobaki non il faut pas to falsifier Bible mais ngala za lecteur la Bible ngai balandaka Bible elukela ko problème ouais OK babi na ngano na lingi na changer Bible or que soki ngala lingi na changer Bible tant batu balingi ba critiquer ngala lingi na changer Bible non muto azo changer Bible il faut alongwa mo bon parmi batu na biso kaka oyo ngana yebi oui na kotanga kombo na bango te non na so évoluer na du yango parce que on peut pas citer le nom de chef parce que chef beaucoup qui ko exposer comprendre kuna isa da ba chef ya Kimbangiste na telemela ki o isa wana za entre parenthèses na du yango na yebi démarche nini o ngana salaki mais tant on a ke isa na batu ebele o lelo isa na ba Kimbangiste ebele ba yebi ke prière o isa bon ebele là ba comment ba ko falsifier Bible yo salani ngala si bango mais toujours cri awa bo si biso ebeto bien to répondre bien to za na nzambe ba poser biso avant d'aka wapi to bien avant d'aka naka mais notre père vous comprenez notre père ya momoni tant to sali prière selon calcul ya temps est-ce que papa qui est yo so zelo ko ba bengi lo ko cri nde to zaki na cri awa un père oui un père oui parce que vous allez quoi cri zelo quoi toi na bisengo na biso to sel mo elo na biso moto obwaka na et ça significatif et là on a tout ça là et ça significatif to benga ba cri moto zala wa mobutu c'est ko te biso nde to yeba kité mais on peut plus tard le yeba ye moto apesa ki yango ayebaki parce que mobutu na idéologie na ye isengela ki to zala na parti moko mokonzi wana ce n'était pas lui c'est tata Simon Kimbangu tata moko mama moyo mokonzi bo moko c'est tata Simon Kimbangu parce que lui-même Mobutu poise à la chef c'est tata Simon Kimbangu vous comprenez donc un seul chef un seul église un seul nation c'est l'église qui m'arrête il y a celle qu'on est mabé c'est là qui on mabé donc procédure qui mabé or que na nenga sala ki yango esengela ki abibisa kombo ya Kimbangu parce que indépendance colonie difficulté oh non surtout pour le loto comme la liberté oh moi liberté tout ça nango c'est pour la tata Simon Kimbangu donc non là même qui papa Simon Kimbangu qui ngana loba noni to beta masolo là on me mena ke yao prière oyo eze le côté oh papa yebité ngai na kenda tina nkambo kutana ya na psio lisula mo konti to beta ngawate vous comprenez to beta ngo awate prière oyo moni soki mutu aza Kimbangiste a contester la prière oyo hein tena a comité
Donc papa mtapisa quoi accès au bima. Tena comité. Tena twin papa mtapisa quoi accès au bima na ngoli bando. Na se bato beta na Te masola. accès papa ko pesa na accès na mukanda te. Na maloba. Ako pesa na accès na mukanda te. Na maloba. Biso soki toke na nkamba, tango tokomaka na nkamba. Papa alobaka boye, oyo aza na besoin de nkamba. Tango azokoma na nkamba, il faut assembler na mausolée. Ça c'est la vision. Oyo donc eza vision nga na joie. Vision oyo eza vision na joie. Bazotalisa nga ke Nzambe avandaka na nkamba. Tena boite. Bon, alors bon, comme Nzambe avandaka na nkamba, tango tozoloba notre Père qui est au ciel. Donc ciel wana il faut définir en nkamba. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit salué. Donc ciel wana il faut définir en nkamba. Ciel wana. Papa. Est-ce que oyebi que papa c'est moi qui mbango étant Nzambe à cause à likolo à penase. Oyebi que Nzambe pardon Zela. Pardon papa Kester. Pardon Zela. Oyebi que Nzambe aza omniprésent, omnipotent, omniscient. Ce qui Nzambe alobi que bo sambele na likolo. C'est que papa qu'est-ce dans autre na question na kuna cité. Merci. Papa c'est moi qui mbango étant Nzambe. Aza omniprésent, omnipotent, omniscient. Et là, tu me souviens, mon akaï likolo. Tu me souviens, na mon papa Simon Kimbango, na vision, oh ya na likolo, abi mana likolo. Nous t'en avons le notre Père qui est au ciel. Et là, tu me souviens, mon na c'est. Merci. Voilà. Merci. Prière oyo ozoloba oyo. Donc na contexte ka oya bino. Oyo zobimis. Que Yesu Masi azanani. Papa Simon Kimbango azana tata ya Jésus. Tata Jésus. Tata Jésus. Parce que Jésus a sali prière pour na tata na yi. Aïbisi bango bo senge kita. Te pardon. As Yesu a sali prière pour na tata na yi. Comment yo kokozwa prière mninga au falsifiant? On dit que l'œuvre d'esprit est une infraction. Merci. Parce que au falsifiant, ne tu yo bimsi nzembo na yo. Mutazwa nga bandi ko gratina ngo ko tiango excusez ba poto. Donc ils a œuvre ya Jésus a sali tata na yi. Pourquoi pas ne pas faire œuvre na yo moko pour présenter au cause ça peut prier non pour na papa Simon qui va faire bango nene mais ayebisaki bango nene Jésus sayebisaki baye kolinene bosenga ekita ayebisaki bango notre Père qui est Jésus que ta volonté soit faite que ton règne vienne ça veut dire pouvoir wana ekita likolo eza ya Nzambe kuna nyonso eza ya Nzambe mais siko ayebisaki bango atindi bango basenga ekita vous comprenez asenga bango basenga ekita comment na yo alors basenga ekita alors donc eloko wana ekitaki mais tango ekitaki bato bamona papa dangenda asenga nini ekita non tango Jésus sepsi bango basenga asenga nini ekita likolo ekita ça veut dire donc Nzamba kita parce que asenga likolo ekita Nzamba ekita asenga likolo ekita asenga ki bokonzi bokonzi ya kasi donc bokonzi na siko nani kasi bokonzi est-ce que to bondela Nzambo aza esprit te Nzamba za esprit te en réalité dans l'homme l'esprit est un Nzambe en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous prions aussi un Dieu qui est esprit. Très bien. Tant bazo senga ke bokonzi na yo eya. Est-ce que bokonzi ko zaka na biloko eza palpable? OK. Biso omoni siko so lelo papa Simon Kimba okianga na zate azongi na nkembo na ye. Tekala obeta le soloni. Te tata Simon Kimba. Obongo la sous prière. Non, c'est fait comment? C'est fait comment? Omoni tant batu ba solo la makambo tata Simon Kimbango. So baza nango na fondement te. C'est toujours bazo nager par erreur. Vous comprendre? Wana mado bazo nager par erreur. Na ko ebisa yo boye. Moi je connais tata Simon Kimbango. Yali pour tatou invest. Tata Simon Kimbango. Kianga. Papa Simon Kimbango kaka o moni wana kianga ni c'est lui yali pour. Tata Simon Kimbango moni oyo. Te sunga kabiso po sunga bato ba izaba kimbanisi te. Alobi boye. Parce que dans Apocalypse chapitre 1 verset 4 balobi grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. C'est Tata Simon Kimbango en 1887. Qui était? C'est Tata Simon Kimbango en 1918, Papa Dengenda. Et qui vient? C'est Papa Simon Kimbango en 1951. Montumoko kaka. Parce que Papa Dengenda de son vivant, bandeko la kabiso attendez. Papa Koya. Papa Koya. Papa Koya. Tata Simon Kimbango tango yemo kwa démontrer en noir sur blanc
que c'est lui Simon Kimbangu ya 1921 ye moko ayebisi bango naza na bino lelo parce que nzoto oyo eza na tana ngo elemba soki elembi il faut ça la transformation, ça veut dire il faut changer pour ça mbinzo soka lembi nzoto wana akomaka li peki yala te moko papa Simon Kimbangu kyanga na ozala te prière no ezala te papa Simon Kimbangu ozala te na biboye akozala kaka donc muto no surtout komona ko remplacer wana c'est tata Simon Kimbangu bime c'est tata Simon Kimbangu o eza maloba na ya lobi awa po yebsanga tango balobi tango Jésus qui s'azolo bakeno naza na bino lelo po tango akufaki balobi akufiti tango aseki balobi il est vivant amati na likolo babite il est vivant po tout monde est vivant matana likolo vivant mais Jésus qui se corps na ezali vous comprenez balobi il est vivant à mon avis so bino ngatiki corps na batu wana ba ko négliger corps na ye ça veut dire marque oyo biso to zuili likambo oyo c'est une grande différence parce que tant batu bazolo ba Bible c'est l'ensemble de 1189 chapitres 31 173 versets donc aujourd'hui tant ya kotanga Bible ya ko décortiquer yango kotala kola awa banwaro bazalaki na raison awa izalaki boy awa izalaki boy awa izalaki boy papa est-ce que on dit Michael na inspiration te inspiration mutu akomona yango za mutu atindi ngai te na le bon point pour Jésus wazeli mwana nzambe très bien asali prière na ye ya kitoko yo posa mwana ya papa Simon Kimbangu pourquoi ne pas faire ta prière au tika ya Jésus au sala wa yo au présenter tango balobi moyibi ba kangi na eloko na ye vous comprenez nous avons un débat tout ça qui na débat moko na bisi batu ban Israël zama bengana ki bango bakena na Palestine comme qui pays de Canaan mais le véritable pays de Canaan c'est qui yango te tozonga na Bible donc tozongi na Bible avec des experts na matière donc ba décortiquer yango batali balobi parce que ngato bandaka mais na joie raison parce que Jésus sabi il faut to comme ba saint lokola ye asa saint or que pose à la saint pose à l'inspiration il faut tika makambo o ya faux vous comprendre à part que satana azolanda batu po abebisa makambo ya batu mais biso za na mulimo na nzambe nde tuvandi atona mulimo na nzambe parce que so toza na mulimo na nzambe te photo za na plonger na makambo ya mabe mais toza plonger na makambo ya mabe te makambo mabe nde zolanda biso pour faire ko bebisa biso parce que lelo oyo tango bazolo batata Simon Kimbangu nzambe batu no surtout pe bazo discuter bazolo baté iza lukuta c'est bon wala za problème pour attendre cela avec la boya qui kasi nyoso tu likamono surtout ebandaka kaka na tembe likamono surtout ebandaka na tembe mais évolution il y a des titres Bible le Bible pardon Bible prière au chosala o ebandaka bo baye ko tuna Yesu to sambela nde babiki Jean alakisa baye ko na ye ninga osambe biso siko lakisa biso to sambela ndenge ni nde bayeke pa Yesu nde Yesu abane ko lakisa baye ko ninga obondi bo sambela bo siko epa na yo nanya yake pa na yo po tu na yo ke papa kesi Yesu alakisa ki baye ko na ninga osambela yo papa kesi olakisi biso ndenge ni to sambela ndenge Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ozali Nzamba Israël,
lelo tokomo yembo nzamba Congo lelo tokomo yembo nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na kimbangu. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamemi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukao, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Concessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi oyo alingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangodia, Congo eza Mwambi wa Nzambi mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme mwenamani. Pona bokonzi Congo azwi na Union Africaine yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays.
en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe